basali mutasala mundele donc ce qu'on beti Bercy avant donc comme est-ce que danger na moteur il y a deuxième ils pas question mo bête so même moteur bonga ta mona muki ya obiso tout obi qui rival direct qui a fait rigoler c'est Fally pour te ba bien solo ba on peut ba solo ba ko comparer bango te prise à l'équipe biso pe le la prise abima liboso ya leader na bango tout ça ndé mon na bango te mais oui il y a ta la prise na TV ah bon oui il y a ta la prise na TV il y a ta la prise na TV il y a zana mission te prise à des mission. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs fidèles internautes partout dans le monde. Ah, on a concept Touch TV, nous sommes en direct dans la ville province à Kinshasa. Notre beau pays, la RDC. Alex Ngandumona Moulouba, le Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon ensemble votre domestique. Nous allons toujours pour nous recevoir nos boulots. Merci à tout au Bolan d'Arabie du jour au jour. Au bazo les matés, au tikaraba, j'aime, au commenter. Et surtout, bobo, ça n'a raté qu'au s'abonner. La vidéo, total Arabie, au s'abonner. Qui n'est place, bah, s'abonner, on a fini, on a. Et ça, la biso. Bien grand merci à Gosse du Kambal en assistance. Merci infiniment à maman fille. Maman Masolo et papa Audace Milan. Big dédicace à toi, les rassembleurs de tous les Congolais. Mon président Jacques, depuis Evry à Otalabiso. Un grand merci à toi, maître Charlie Mbonga au Guerembo. La réserve de la Founon, l'Andabiso. Mon vieux Patrick Trifazé, Koura Yachine. À Otalabiso, on dirait qu'il y a mon vieux Fleury Kumbu, mais c'est tranquille. Autrement dit, milliardaire riche. Azaz Kochan, Senet, Momo Olivier Nzingit, les pauvres de la ville. Motomoro bien toujours à la recherche du trésor. Namoni Bon, l'ingénieur Dominique Kialanda. Depuis loin dans Otalabiso, les jeunes boss, les fils du pays. Apa Chamou, paiement à maman Linde, pas à Scotch, en Sénat, ce moment depuis Paris, Otalabiso, on a attaque. Pour comprendre que tous les fistons télé, les autrement dit Boïka. Oh, puis déjà, il y a des messages de temps à autre. Moi, comme soldat, Jésus, les nuances fait rigoler. Si vous découvrez la dynastie de Awa, dans l'ouragan, on se vraiment en live parce que tu as écouté. On a habité sur les Zamba pour place à côté Sibiso Awa, tu as bien dans la carte Zamba. Tu as habité dans Zamba, on a Zolo, Kaka dynastie, tout ça. Tu pour ça, on a gosse du Kambala, pour ça, des gens à côté, on a fiston Tselele, tu as écouté dans la carte Zamba Awa. Tselele. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Bonne fête, voilà le danger, c'était Pépélé. Pépélé, vraiment Pépélé. On m'a mis sur la carte Zamba. Ah, tout ça là, on va faire un Zamba. Donc, on a idée de kidnapper, ah, non. Ah, ouais. Ah, il y a place où on a bien un état d'esprit. Ok. État d'esprit, donc, ah, il y a place na. Si na pesa mbote na bagolo tout ba Hollanda partout dans le monde fiston télé les yo moi na bino bagolo tout donc télé les yo et à esa place yo na benga ngo état d'esprit donc ceux qui n'a parlé na ngai le loko mo zotungisa ngai ils ont les qui la ngai place na ko réfléchir ils a on vendre ngai moko mutayati ceux qui peut les kamu peut zotungisa ngai solution ni na zulango na ka ko vendre la awa abani ko mituna est-ce que loko na salagi mabe et loko na salagi malam. Bon, et là, on a une salle bon, on a un état d'esprit, on a une solution. Les comme tout le monde, place on va vendre, on va venir sur Edi Wawina, bon ça va arrange, bon ça va tout sortir car donc bien donc et ça place on a un état d'esprit donc voilà. Voilà. État d'esprit, mais les notre cause à la bien gratté. Tout lundi dynastie volume 2. Félicitations d'abord. Ah merci beaucoup, merci. Ouragan. Tout belé babi télé les tuyaux cannabis mais façon yembeli no ouragan pe yembi na ba grand yembi na patron en fait là yembi na papa malange na Serge Mabiala et bangisa ki ote na nzembo na tongo ki de ba grand na déjà ba sala ba chat boy ba intervenir na nzembo wana et bangisa ki ote non moni les boss fait rigola papa Melina que je salue de loin donc à vie où il y a une musique makasi. Aïe on a couleur aux anneaux, couleur nia rosala, couleur nia robeta, couleur nia rosala. Donc nazaki yebi ka après ça kenda poto ba vie ba yembi ngana yeba été na yembi na malage. OK. Na yeba gité. Après ça nga na nzembo yo. Okocha vocal. Ngabi oui boss na kocha vocal abi yemba. Dina yemba ki yemo yebi nga kenda no razo nga pour mon album na na suka bo. Nzembo nga chaki vocal na ogaga. Ils nzembo na yembi na papa malage. Na grand frère na Serge Mabiala na yimo sous le coach grand chanteur de mon pays donc yango elekelenga na beki na chika waouh
papa Hervé alinga ngai donc oyembisa ngai na mikolo wana mutu wa Serge Mabiala grand chanteur au mboka mbeyebi na banzete za yebi Serge Mabiala papa lokwa malage ya bauleo papa bayemba déjà l'époque ngaza mwana muke toujours ka banzembo wana ti et là qu'on festé papa Melina merci beaucoup papa Hervé boss de boss mon boss merci beaucoup vraiment au salingai petit sentiment aux qui mokil mobile bazo benganga bazo féliciter donc c'est grâce à papa Hervé donc Nzamba Batela c'est grâce à papa Hervé Karandolo Nzamba Batela aujourd'hui tokolo Batela tokon pe fier ya royemba place ba kolomo ya histoire mboka ya mambo musique na biso basala mais oui atayo moko ya chance pesa melio oboya ah oui mais faut que ça ba flair na muta peso chance wana un grand artiste ya mboka a peso chance mal papa le roi malage ozo monter ki ba mission bazana ba orchestre monsieur ba o ba chaka ba bouche wana naza suna niveau na bango te nini ba mission ba chaka ba minoko na ba o ba beta na ba leader na bango ba ko tshela ngasu minoko te papa comme singa likolo na comme champion poids lourd naza sous poids moko ngana naza beaucoup comparer ngasu na ba ministère sur ba orchestre monsieur te ah bon naza lourd Mabiala si Mabiala ngo zo bosana machua milo wapendale viwana oya nakanga se motema modogo fere ari papa na boya bilobaloba ya bana kini papi mulo na kota katolika po ya kosambela nzambe yesu babilo ya libala oya maloba kama na misana kobondela ngamour patient vero mulamba na mesana kobondela bolingo na yo pasi macheka zaya Marie Claire Chaco Eric Tumba Fisante Lele Juma oui bien grand chanteur Vilanga Gino papa le roi malage ya bouleo nzela nini na papa le roi malage grand chanteur ya moko na dimet na satanda itege na koyemba na papa wana mais c'est quand on s'en passe que dynastie bimi bato belé ba féliciter yo au super espace belé intervenir pour la bande mwe belé c'est quand vous allez c'est que ça a travail tout ça ba même belé na orchestre papa yebi même na intelligence na suka na ningo abiki oyo azaka alinga kolia mingi kovi ate oyo na yebi alinga lubasa alinga mimi kolia légume te ntselela alinga mimi kolia ngai to limbondo te nani énergie Mati de Gaulle grand chanteur ebele wana nyonso kozali donc basa bato papa ebi mwana na ndinga linga kolela parce que tango ti chance mo bateli ope na soso ngombe ya musaka ya loso bana misu bale fufu il a chance na yo à chacun son tour à chacun son tour première dynastie premier volume ibimaka ba massa so énergie bazalaka lubasa bazalaka ba ya ilusi yaka azalaka donc si qu'on peut comme tourne à biso pe ndingi biso tondima bi bongo ya biso pe baninga bi bandima parce que bazo féliciter trop ba mais oui télé les façon yembi pe à son âme Guy digital parce que bato ba komelanga ba lobi télé na Guy ce qui Guy azalaki façon boyembeli na dynastie donc boze belé ka ningo lobi mais pourquoi ba félicitations on a beaucoup plus c'est pas on a Guy digital ou atika biso ouais premièrement Attends 2 secondes de silence pour na donc paix à son âme mais il fallait rédiger il fallait rédiger ngana bi azati maza nazana parce que son angi voana so ka voter singa ils ont compris. Donc Guy, c'est un grand chanteur. Ah oui. C'est un grand chanteur. Guy, Azaki Moutoyo, abandonné ko conseiller trop. Bien que nous moniga tout tant to ya rap, nous on aura to ya rap. Mais na cessé, na oza na etrunga. OK. Nga pena na ndenge jet set iza na beti tolote. Na bandé ko zala na etru.
ya ba moyi ya ba butu ya ko bimana ye ya ko zala na ye ya ko ça ko azwa kara ya zunga tele no zap dans la parler bima bo to kota na kotibu to bimi to kei to kepe mbata o santé que peut-être pas du mo loko akabeli o petele le zo oyo atali o pe tele le yo Mikolo ozo ko kasutu na bare peut-être majino ko mo mikolo ba mbatsa tele zo mbatsa ça question za bodio donc père son âme nous avons pendant vérité ça na ebelo on azolo banzambe na témoin mais c'est un frère à moi bano konsenga o kendi wapi il faut ça la papa père veille ko trahir papa ti ya ti il faut yembaga tele le moni ko banga batona ba de pour être en maso des États-Unis en maso ba Paris to le matona mutana force abando bisanga makambo wana j'y personnam nzamba batele ko tazali biso bande koni pe tozali to kanisara kaka inoubliable donc surtout net singa pena gi inoubliable dans ma vie c'est un frère à moi c'est mon ndeko à moi donc personnel donc d'ici abande ko emba kitoko azali pe déjà qui bosseur banzi me belinga kangi na tete pour na d'ici OK bande ko kotsa donc personnel et puis ndenge bozolo ba bingai na ye le travail bien fait au bon monde. Mais tant que l'on apparemment tout suspect le baron dirait télé los alarano et mettre en orchestre parce que ma voyage ils arabes mon le nous ba retrouver dans voyage mais yo le ba déjà ba no le bono que non télé le revoyager tout le monde bandila ba poton rezongi la muki ba États-Unis ba bani bono bo que télé los autres n'était ba pays Afrique mais le coup des autres la problème en aux années te sur la bi problème n'a un problème ten orchestre ba force à papa te OK ba force à papa te papa ko za na bana 10 a hostel la bana misusu ba ketch ba rentrée scolaire ba maramebele mais moi mso zonga la classe msusu na kaimo bu be sachet mo bu ya sukali a che kai a che bo simbi ke ba mona na lobby donc muto a vivre na lix lobby to epending sukaka mais muto ke na kai msusu na sachet na big même na la gomme la passionné au la place bana classe baza balati ba catch bana ba papa okita ba car ba oktika bango ya e classe eka na sachet lobby yango to mona to benga bango lobby ba ministre bani donc les alliés c'est na pesuka donc ba force papa te papa yemo ka yebi o azo sala carte passe bana ni baza donc nga problème na ngeza ka travail public bango ba mona ba fan tout ba mona est-ce que nous travailler bien ou bien nous travailler bien donc c'est ça. Donc automatically et il y a les paniers circulent à chacun son tour. Donc voilà, nous avons le place on est bien. À chacun son tour, tous ouragan. Bolingwa kadi mekayoko kangama bandana kota na love na yo na koka kalisusu komi bimisate bambanda bazo betana terrain c'est la kobangelo komo côté puisqu'anga moté mekanga défense adversaire à kolekate kalika di masokyo zalaki bilei olinga ko zala plat préféré nanga ngaliango na lokoso en plus c'est sans complément na français baloba tout excès nuit kasi anga zalaka ne conveniente puisque zali mobali yo moteme lingaka shonanga kadima ngai on fait la soumalage. Mon bébé, y'a coup de verrier, code à bas sentiment. Y'a qu'on faut fonctionner bilingue n'importe quel est, je suis d'accord. Nakanga minazo zelayo kakandenge yo kochanga. Na formate et l'autre côté, ça sera juste. Ndenge tikango kokutango ya kokangama fongo leza na maboko na yo kadie. Kadishima yaka ko umeli mingi nazoko kanangai temotemeze bendete eza mosunima Angel ngoi ya papa son excellence Jango Imvunzi likofa changwe bakangaka nyama na motambo kakana plat préféré na ye ndenge pourquoi kangama na motambo accompagné na poisson fumé Poeza plat préféré nae nakangamana simplicité kadishima ioti kelangai matanga tselela lela katango nyoso ata mopepa uraga nazala kyo ningana te
ata vague océan nazalaki toujours constant lelo komi contrat hey amoureux kotimambu esevapore amede makenzi nanga puti Ouragan t'entends un truc aussi ici motema ozokalinga lokola ngulu na tono kadi oyebaka na bomba yo kati ya motema papa Hervé oyebaka na bomba yo kati ya motema oyo ozoboma ayoyo okoya komi boma na makanisi ya kosala ngai mabe nzambe akoki okime ebale ake refugie na potopoto yo refugie na ngai nakimela wapi awo komi oboma ngai nasambwe na ngai naza inofansi posko na ye lobela ye tika kolela bolingo ekozonga te mpo naleli moto yo balingaka mingi azali susu pembeni na nga te oseya dielo papa na kerene ta façon de vivre me fait toujours du bien quand je te vois son excellence c'est Jean Ngoy Mvunzi ya maman Angèle Ngoy femme de cœur son excellence c'est Jean Ngoy Mvunzi ya maman Angèle femme de cœur son excellence c'est Jean Ngoy Mvunzi ya maman Angèle moi si ya yamboy dadi mavungu vungulai ni bombungu bienvenue mwaka aye ça comprendre non on tekela ko vocal te yanga mo nga somba vocal te yanga moko après ce que fait na soma bela ye j'ai désité ma sœur tala passion pesinga amera marosta bolingo lokola na mesala ko bondela lokola bébé na berso elimwe ngai lokola mungu na nzungu ya bilei kananga na koma il passe donc voilà donc ils a dit pena au pesi mbamba boy au pesi mbamba mais ce que tu ne nous yemba penzabu ndo yemba ka penzabu kandi mo pour ko mi poalo est-ce que l'orchestre na bino na pe mona ke tango yemba pa chope mo panzi likolo ah renga zate à part boss ndem ta chasse panzi likolo biso tout pour ya mutayambo ba frère non sona o mona biso tout to yemba rande moko donc voilà donc à part champion papa Hervé na dynastie de à part na Ouragan ou intervenir na banzembo nini susu ba titre banzembo ngozana nzemba yewana au miel susu talandingi nazo se retrouver tipe bokana na Belgique yokanga pentelel talandingi nazo se retrouver toto chibola talanga nazo lela talandingi nazo se retrouver tipe bokana na bolingo na yo lokola ba Kristo toto ba se retrouvaka na mateya sango mokonzi Fabrice Mulele bolingo na yo marandifu Fabrice Mulele bolingo na yo marandifu Amede Makenzi Papa na Airon Edo Muzamba Pichu Botoko Djibril Biyaki Babi Toulomba Jagger double toto Chibula ouais on nzembo za miel ouais donc oui mi place mon donc faire rigola malgré que vous avez aimé vraiment te pour ba voyage batika mais kota la ba place ayembisi yo et là que ça fait rigola na bodingo non pour yembi na ba papa malange yembi na ba miel de son oyemba bien na mboka na biso tout ba ko contredire on te miel c'est un bon chanteur en mboka na biso yo solo rapport na travail ouais travail ezaka eloko mto kopesa kare kopesa lupango kopesa mabele kopesa pondu kopesa nos donc rien que le travail donc na national msute zaka travail ezaka travail na kolemba pe te travail na travail ti yango moko ko memara papa Meline na fonlela ngo mutema ka nzamba osonga ngai mais c'est le tofana na mboko yo toyebi ndenge mambongo kendara ba tout ba yebi on que rivalité a fait rigola direct ça la fali poupa mais to landa ba interview ba bandeko no ba mission baza ko to ya artiste na so fali poupa aigle ba tout ni ba ba rivalité ba bi faire fali poupa patron na bongo za na rivalité na mboko mais au biso tout toyebi que rival direct qui a fait rigola c'est fali poupa te ba bien solo ba on peut ba solo ba ko comparer ba ngote prise à l'équipe ah les kende mo ba tie ba détail ba biso faire beta boy
fallait à Betty basal me fait rigola au Betty basal en hôtel. Ce qu'on a bien Yuka. Basal mutasala en mundele. Donc ce qu'on Betty Bercy avant. Donc comme ce danger na moteur il y a deuxième. Et ça pas question mo bête. So même moteur bon ta mona muki. Pardon? Et ça pas question mo ça bête. Et pardon na yote na réponse mo ba poser ma question ba tourner bino. Ba tourner bino. Télévision de tout ni ba question. Ma réponse na bango excusez-moi na bon soin. Ma réponse na bango ça bête. Oui. Premièrement na ce que biso pe le ko na presse abima liboso ya leader na bango. Tout ça ndenge mona bango te. Mais oui, il y a ta la presse na TV. Ah bon? Oui, il y a ta la presse na TV. Il y a ta la presse na TV. Il y a zana mission te presse à mission. Ah bon? Ah mais oui. Il y a zana mission te presse à mission na maison mère ba BCBG 4x4 tout terrain. On a ya za 4x4 tout terrain sur na ba bwende. Même sur na ba place mobu. Ah mon bandel natif à bandel. Ouais, oui, nga polémique na linga ngote nga zolo bandi ba réponse si bon ba lobi bongo c'est que prise ya ta la prise na TV prise akenda quartier la te bazoye oyebi azaki na quartier la te ya maison mère oyebi esugele wa baboya so bazan ndenge moko te balobi ya solo bazan ndenge moko te parce que so beza bongo na sepel na réponse na bango parce que prise abima liboso na bango de ezan ndenge prise ya mukolo na bango de ya mukolo na bango te génération eza prise. Donc voilà, merci beaucoup Télé. Ma vidéo est circulée. Échange de paroles, tout le monde y en a encore. Oh, tout bien ma petit a fallu pour pas. Ma vidéo est circulée. Donc, Bitumba, tout bien tout que Bitumba. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as petit à leader, moi tu as le roi fanatique. Quand tu es artiste et musicien comme à un niveau qui est beau, fanatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce problème en Zélène? Non, moni. Probablement nos vidéos sont circulées là nous ana ba fana biso ba gola ba limbisanga mais na yebisa bango pourquoi na usta l'émission lwani no sana obo mutumoka longwe etina matoyi no pembe na pembe la quartier na nga edité agang ba mongo soki 57 nini soki nini ngo ba gangela kana ba loba liboso matoyi na nga ye oli ko to le kanu ya ko loba yo ka sibiso to finga ma tena bandila to finga ma pembe mutu musuta linga za jouer à terrain na ko landa muto ba loba te mais muto aye pena ko provoquer une émission na sele nde boanya te fa na sele bona na kangise na sele boanya te gloire à Dieu c'est l'équipe na limbisier ba ile ngandi ko gresser nga place émission za la ki abimse nga na bambeli ba chuba ngai siko atabino mo partout dans le monde na me défendre na ça sans wenge tant mutu mo ba yi ayo menacer ngai na makila père na nga Jésus de Nias wenge mutu aye ko provoquer nga émission en pleine émission na sala boué carrément bon na ga je nango aleka ni na bandal inga za commissionnaire ya za petit ba vena so ba savane moi ti ba bakar ba ngo ba teka mo bakar pour zoter moi 1000 francs de bakar ou ne tirer na car na te qui zoter moi 1000 francs mais moi 1000 francs comme c'est moi teti le rose moi jean moi ketch avant moi wani ta mo yemba o ga yemba na eti ba petit ga ya ba côté wana parce que on provoquer nga parce que so kotaki ba petit na ngapi bazana ba sali au faux monte ko zulu ke l'orchestre makambo zulu ke ngapi orchestre makambo na ko malobi chômeur te na moni ba fan tout partout dans le monde ba mbwario ba ko lukanga makambo ba mbwario ba ko lukanga makambo na émission ta ba lukanga makambo na émission naza goloa ya 100 naza wenge pe lisusu ya 100 naza makila ya wenge donc moni na ngangi na se défendre et puis ba tubanga ba pixaki ba landi ba kimisi ya kimi vina ngamo ambila na pesi mbote mon colonel Ami Pierre ndé atinga ki butamba yoki ko na tindi ba police ba yamba yesa kende déjà donc gloire à Dieu quoi c'est l'équipe déjà quoi donc voilà c'est l'équipe télé le programme les années parce que toi qui déjà ba lobby il faut mouvement bouger ce que télé te retrouver na liste voyage au ezana au bad boken té na sati. OK. Nasati so nasana ba nasati bon pour pas kende pour na défendre mboka tant ba uzonga biso to zaka système o lekaka TV na biso ka tozolo belaka voix tozolo belaka orchestre tozolo belaka bango tozali donc tozali bango bakei ba défendre mboka ba uzonga biso pe match oyo ba sélectionner nga un jour na ki beta coupe du monde na ko beta ka ndé na BTV dynastie isa coupe du monde d'album na beti yango na marqué ndenge bien mo bozo encourager nga na marqué
et puis au Pérou va voyage on a aucun kaka coach chez moi biloko osela ngai donc nazate ba okendo défendre mboka biso to kozela bango quoi donc voilà. Voilà, merci beaucoup télé to na biso na suka na olinga siko osela biso mo elengi mo boya dynastie morceau ka o e la yo tango osala ngozo bwa kambala mo batu na yo po déjà to kabona na. Ouais, na pesi mbote na ngana premièrement na mbote na ngai na masina mobimba wana pour ezaki époque ba vela biso ba Thierry Mogata na ba Dadi Bola ba Jean Apocalypse na Minichusku na masina na c'est moi. OK. Aizanga. Donc bana masina nyonso na Minichu boy bagi petina mino yo na Ouragan Tselele mais c'est Ouragan. J'ai des nièces au ya coaché na kati ya Ouragan yé yo Tselele. Donc na pesi mbote partout dans le monde ceux qui m'appellent zala ki bolimbisa ngai na mambozo mona ba ko provoquer ngai na kati ya quartier nanga. Ba yelinga menace. Donc na pesi mbote na ngai na son excellence Jango Mvunzi likofi ya chango ya maman Angèle ngoi femme de cœur. Maman a un chocolat, le roi chocolat chaud. Moi c'est prêtre, et moi suis prêtresse. Donc maman Angèle, son excellence, Nazole la kaka, afinga trop, bah c'est qui nga. Ah, soit rappelé, toi bah télé les piétons mataraba moto. C'est le côté, c'est tout nga imité pour de la gloire, pour l'inga comme qui ça pour le binza m'appeler ça yo. Ah oui. Ils ont l'homme c'est au matsanga le roi boulot ils ont raté. Donc attends la moni, tu es na chaîne à TV. Namoni bato balati ba catch ba yo chinga zaka na la gomme na lipapa na oyaka TV na lobela ngukaka pour ngazo lobela art na lobela la gomme ti non kanga ka motema na peso exemple mon abi na école bana msuba yaka na ba patron yo tika ba ka ba msuba msunga na yaka na école na mena yaka na sachet na chekaye sachet sukali mais lobi na ngoyebité donc gloire à Dieu donc na peso mbote na son excellence Jango Mvunzi ya maman Angèle ngoi femme de cœur maman na biso liko fachango masina mobimba moko te yende. OK. Donc na pesi mbote na ngai na Fabrice Moulele nzamba poto na pesi mbote na ngai na Amédée Makindi papa na Iron na pesi mbote na Mama Lelumi na Japon na pesi mbote na Isaac le fils à papa Isaac Ngoi abi viesoka obwa kinga tera ya dédicace ka émission na komi golo libela pour musique mobeti ve elongolinga elwana vaut mieux acheter que lui donc petit Isaac Msenga bongo mon patron mon son excellence Jango Mvunzi donc Isaac Ngoi donc na pesi bambote ko tazali na pesi mbote na ngana Andy Milandu na pesi mbote na Zao frappe encore ba na ngai na pesi mbote na Serge Kamboko na pesi mbote na ngai na Maria Pedro na Lyon et na pesi mbote na Trésor Bozo Versas na pesi mbote na bazamu belé le misanga. Voilà yemba ba msibo ni marata ngobwaka. Bienvenue moi ka Nestor Mandela, Patrick Ikan le chef d'entreprise. Patrick Ikan chef d'entreprise, grand frère propre. Petit no azali et voilà quoi dadi mafungo fungo le Béra de Prince des Amunda maître de votre il y a dadango bana les patriarches il y a dadango bana les patriarches grand frère propre il y a JP Mindia Guy Makovek Sukulat na Londres Lopez et Sambi v j'étais ngami et puis na pesi mbote na Babi Tulomba Jagger l'homme de 15 000 destinations grand frère propre yaya na bomba on a berceuvé yo za yaya na ngai bon voilà ça la biso mo loko mo sukana poto kabona na biloko ezwa na deuxième volume ça ezo ngisa motema na ngai na misala kofukamela yo butu nyonso Freddy Tagar Berado Prince Yannick Kayenga Berado Prince maître de votre maître ya Thierry Golae lolango na yo zongeseli ngai zoba olesinga manga ya mufude nakomi prisonnier d'amour condamné à mon lolango à 10 mois de Belgique fiston Tselele mayele dina tchétché donc bilo reçu na deuxième volume yango babilo loba ah mais non oui c'est pas bon c'est pas gentil ne fais pas ça dans l'amour pitié mon amour tu es à moi je suis à toi. Donc voilà merci beaucoup Tsele les nabi qui batala que vraiment ba sepeli ba programme les années obi mouvement zo voyager ba doki au contacter ndenge nini même sur numéro contact le numéro na contact eza sur na le même mabe bo excuser ngai sur la malamu bo encourager ngai na za mwana na bino numéro na ngai wa lingi ya sur nanga plus 243 89 222 11 26
plus 243 89 222 11 26 donc numéro nanga ngwana na mutu nyonso alingi a contacter nga donc il y a dada na katsa kan na katsa kan kokolo kan kokolo na katsa kan vrai chéri maison de couture toujours mode yo yebi mon côté moi c'est mon konzi donc voilà. Merci beaucoup Télé la top perception, merci Nabatutu. Pour vraiment bazoa qui temps et à côté la pseudo Zagibongo fiston Télé car on est bossing à l'extérieur le que la pseudo fiston Télé parce qu'ayembi kitoko ouragan to moni nzembo kitoko yiwana to zala kinebo kinde to solo un grand merci Nabatutu au balinganga gos di kamala merci d'assistance. Merci la boutique Dame Bijou Mola Tona Kanda Kanda AD Circa Savubu Mega Top na Inza A63 Circa Savubu wana toujours Mona Sous Mega Top na Nyangwe 197 référence à Ré Major na ligne wala wana un grand merci à toi Obama BCBG Yaba Obama Azaki Scotchan Senet moment nota la biso mon vieux Guylaine Lucine papa na Guylaine depuis Cape Town mon vieux papi Morkan à la carte qui gagne JBLK du Malheureux des salsa 2 fois par canadienne Mokeme Louis Coq papa na Jardin depuis Ottawa abanda kotala biso na moni bongo Henri Bakou TGV Nathalie Ramazani moi Sinzambe maman na Maïla Onia motema ya président William Icona mère double à la millionnaire depuis Colorado d'Aver abanda kotala biso Henri Bakou TGV na Californie Julien Ngando les crabozaki tellement belé vous avez tellement belé na biso na bosani nani aïe libanga suka to suki si suka na président Jacques Nakati Evry donc babi wana il y a pas match il y a pas photo on se retrouve à la prochaine numéro ciao.